o lelo azali pede ndenge azana po mama na ngeno yiba bilanga na masango na nzela ba Congo. Bon. Ouais. Des fois ça li sumuté abota mande ngwana po mama na ngeno yiba. Oyo. Mama Grâce Kalanga yaki awa. Mama Grâce na sala émission no bike atika na kindoki te fois aya mula Yesu. Do yama ya ya mula Yesu. To solo lagi na ye to yokana na yambaki asala musala awa. Na za rankinite. Et bon oui mo sindi le cœur pourquoi ndima kozonga te na musala nzambe. Te me sindi a uma tchora koma olia mission ya batu na patron na Yesu. Bala ba sorcier. Bala ndo. Mais pas ça, yo toujours quand on va tout avoir de quoi. Mais quand la musique oyoka sphère ya bipengi kombo shetani ezali satan na tout ça pas pour mais tout le monde yo kuna na kati ça parce mais comment bato wana so maps na groupe na ino surtout ba bébé spirituel faut ba yana na délivrer bango na yamisa bango Yesu na pesa bango baptême bazali ba choriste na kini bon bakomi soit avion bayawa bakutana na lola bakutana na njelu mayamba les bakiti na Londres ba passer ce sont de faux pasteurs de faux apôtres kambo ya Congo na lobai Kabila fois kende mais faut yeba entre Rwanda na Tshisekedi nani azo travailler na Kabila pour la carte na ba mibale mo pas à traître bato bakanisa kazali muto aussi ko la Congo BTV cameraman donc c'est que bien yo déjà donc ça on est pandana pour image à solo ça on est pandana BTV donc ngenjo ngale batenza ngenjo za yo BTV c'est un plaisir BTV c'est fini c'est vous la force alors oh ça on est pandana oh ça on est pandana makoni quel cameraman ya Angleterre wa mais oui ba fanta obi ke emoto bunga ban cameraman o to baza ba yebi mais yo I11 en tout mbote na balandi nyoso ya ABTV lelo ABTV a yeli susu a na Manchester kokutana na vers 30 pasteur Salomon te kolona ye pambate ye azali ko fêter bongo 19e anniversaire ya ministre depuis abandaki mosala asi to solo na ye mwa mingi na oyo bino botina ki ete na kokutana na ye na solola na ye pasteur Mbote. Alors pasteur avant tout to solola leo pambate to ye na cadre ya 19e anniversaire na yo ba parcours na yo nyoso oyo salipe misala ya Nzambe ndenge yo sali misala ya Nzambe. Alors pasteur avant tout Olanda nanu maso na biso oyo to sepela total nanu vidéo et bon simande to kozongela. Merci. Amen. Amen. Ma destinée est cachée. Bien aimé, destinée c'est nous a caché. Et c'est Nicolas Foglon Messou. Vidéo auto kocha pasteur et sali biso un peu moi souci mingi pambate pasteur ali pe na ba lifete awa ba vidéo ba de roi ti kotala to o pe biso pe to ti kotala pasteur ba collègue na yo oyo travail na bango lelo basali wapi pambate ba talisi na biso ke yo batu bazaka na confiance na yo te ko bala lelo lobi okobe bana batu bande kompe na ba lifete awa ba lifete ozana ngo awa tozomona bandeko oyo salaki na bango misala ya Nzambe kasi lelo na bango nyonso tu lelo bobeba na bango mais finalement est-ce que bango pe lisusu ba comme lisusu ba doki passer mais kana nuko yebisa biso na ndi solo oyo to banda masolo abe bande watali Nzambe bien Nzambe so bengi na musala et là il faut équipe à moto en tout cas na uta o lobango l'émission précédente que na acte des apôtres 8 bo bimana nous té
ce qui n'a nous besoin revêtir la puissance à Saint-Esprit. Puissance à Saint-Esprit est ali très important dans Moutania Kota na Moussa Nanzam. Au moni aigle andeke kolega bandeke nyos. Parce que aigle a mon ara 8 fois kolega bandeke pe aigle a pomboka likolo kolega bandeke nyos. Et puis aigle so mati likolo a moni pro na ye lera kitara hata ngote. Ya moni Jésus Christ azali lokola aigle. Mobutu bengaka aigle ya kawele nazaki il faut aigle parce que le vrai aigle zaka Yesu. Alors molimo na nzambe très important. Abenga na linga ba camarade. Na linga bato. Yo ça fait combien de temps tu es bani? Depuis quand? Depuis quand? Et c'est là nous toujours un problème. Non, toujours un problème. Mais vos collègues n'ont pas un problème. Toujours un problème pour ani. Pour ngani na linga rassurer. Na linga respect attend. Mon yo uti berninga oye. Leo yebsinga oye. Na yemba na moko c'est yo umeli. Non na umeli tena. Okiti na tremba monga na suyo. C'est pour ça que ça lit 1 heure de temps. Aux autres c'est là na yete na bibina. Obi moi sérieux. Parce que uti musika. Ouais. Et puis faisons. Et puis peut-être uta yi musala. Mais c'est oye ponanga. Faut ngana yamba yo. Et ça va tout suba yebo yamba batuti. Et ça va tout suba yebi ndenge ya kotia mutaleste. Le yo komelo le sona tunyo gunoni. Na peso gunayo. Et puis pour y a moi pas qu'on la mi faut ça. Faut ça musala nous surtout faut encouragement ezala. Batunso ka nzamba opambo bona. Alors ngai ma erreur na za nango. Na salaka et comme na solité. Na loba pe na sima mukongo mutute. Et ça ba ninga tu kutana na bango na musala pour te travailler. Ndeko oyo chibwa oyo uto la sana. Aya l'église na yambaye. Oui bien sinani. Aya singa yo sana bato belé mais 3 pasteurs a na mboko yo ba ya osala kaka liboso église pour bato ba yate ngana ko memayo et pas ya vie na nga patriarche azara na au terrain sur Birmingham sur wapi a sokola na betaille on dit tata na chibwa ba muluba na betaille mbata na chambre na. Donc vous sola dans la chambre. Ouais. Oh mais pas ça mais il va il faut sola la chambre. Na chambre na ngate mais na chambre na hôtel. Pour aller qui na loger qui na chambre hôtel. So il y a hier à sala le bio il faut au lieu de sanga photo kota maboneli. Té ya bien on memanga et pas patriarche. Oh muto ndenge mwana ngana ko tie camarade ne se soit encore. En tout cas mais quand tout le monde qui a zappé mon côté tout le monde est belé après tout le temps va comboter tout ça va ni yo pe na bango va bande ouais et puis na bango oyo na pasteur Sony tout ça bien tout ça problème na été voilà bon beba na pasteur tout ça y a problème mo ka to disita ngane kanga za témoin pour y aller ba caméra ala congolais yé ala mutu a mshwayo alors ngana bisa que so caméra olobi que caméra congolais c'est que yo oza rwandais oza congolais mais to benga na biso to seka na biso c'est un ami na kendage pa na ye na lala repa na lia kana ndako ne ayaka awa alala awa dia awa pasteur Gaston na Bolton to za toujours bien na ye pasteur Eric na Manchester to za église moko to kabole église mais to tika la famille to za tout le temps ye oyo Zubile Mario akota ki Mario na ndako mwasi abato. Et la sundola bana na ye na mwasi bana bakoma ko boma banyao bateka banyao pour ba vivre. Ah, pas ça. Et wana pour na interpeller que oza pasteur bimana ndaku wana oyo koti libala pe sunga mwasi na bana baya et c'est na sali mabe. Mais parce mais oyo azaki pi mutu na yo pate comment oyo ko boma mutu na yo boy. Pas ça. Obomi mutu na yo ya ni beli. Abe c'est là abomi mutu na ngande lipo akota ki Mario batutu ba yemi na Londres kazana ki Mario ndako vanda ka isa ndako mwasi et puis mwasi wana zaki mais pas ça azaki copine passager ya Albert Mukedi et bana na ye bazoteka niao pour vivre atinda ba mo mbongo so camarade nga bana nga tuna mema bango ya poto nga na rosa ki camarade na yote so za responsabilité so za irresponsable je te mets à la porte. Ouais. Mais pas ça mais oyi ba mozolo ba na biso oyo pas ça est-ce que lelo oyo yo na ye lelo bobebani mais to kene musika te est-ce que pasteur Yoko est-ce que azoye ba danger ni na zo pas to courir na yo azoye ba danger ni parce que
parce que Moutou, on travaille dans le problème 30-30. Avant d'arriver à Batouté. Alors, on a évité. Parce que les collègues n'ont pas bana, les collègues n'ont pas tous arronnés. Les collègues n'ont déjà pas bana na bango awa tout ça banini. Oyo to tenir to chiko. Maman oyo. Maman Grâce Kalanga yaki awa. Maman Grâce na sala émission no bike atika kindoki na kindoki te fois ya ayamula Yesu. Do yamwa ya ayamula Yesu. To solo lagi na ye to yokana na yambaki asala musala awa. Nazara rankinete. Mais parce est-ce que oyo izali koluka déjà nini rankine était déjà bandeli yango parce que lobike ayamba Yesu na atika kindoki te. C'est na lobaka ngo avant. To potani nga na ye to yokanile ya Manchester sala musala. To zani bi. Sala musala. Ouais, do nazara rankinete. Bon, alors maintenant, parlons maintenant à Pasteur Yoko. Pasteur Yoko, tu as un problème, peut-être vous collaborez très bien. Bon, est-ce que lobby, est-ce que au Kanga sont dogités parce que Yoko, mais ça n'a pas. Soit à Zandokité, n'a aucun dogipoint. Mais là, la Kanga va te bandokité, n'a mon esprit, n'y a pas de moto. N'a pas de bon, pour n'a jusque là, au monier, à Zan, en esprit, à Malamou, donc il y a un esprit naïe, et Zali Nanze, Moyembi, Mokoloana. Donc Mokoloana, Mokoloana, Oyo, na sala générique, il y a l'émission Oyo, Yango Wana, Okozala Wapi. Libala yo kota e, bape sambongo te. Oko kendeko wapi e, tango Yesu akozonga. Misala nyonso batama yosala nini ekobima na pole vision ngana etokangami yango wana mokolo oyo ya komona ngana molili ayebisi na Salomon oza na nini na molili te akoleka na télévision opota ona na amitié baleka na télévision bon même voilà mais pas ça mais ba oyo ozaki na bango amitié mais la lobi yango lelo na tiko lo bango na télévision te ya kenda même na télévision akosenga makambo lenga na bando lobele na kuzu ya welisa kino sala vidéo ngana sala vidéo te Masa so olingi mutu oloba mabe na miso batute Bible soba so za problème na muninga kutana na solo na ye soki ayo kitende o tia mon église tout ce que proverbe a ça la biblique ngana banga nzambe naza jijité naza vice nzambe te naza que un petit messager un petit mitinda naza sankara de kunta ya Yesu na sala kaka o Yesu atindinga na sala mais pas est-ce que vous avez sûr pena o wana tinda ka yoza ka pena Jésus wana pena ne mutatinda ka pa so bike so yo kona weza ko kona so exacto pona so yebi ko beta mafingu na ndinga mukete papa nzambe do so ki pena ma myo sala ka ezali nzambe te mutatinda ka yo so yo pona weza ko nzambe ko kona merci beaucoup parce que to tikola na mongo les messagers mais pas ça likambo comme si biso ya munene toyebi ke pasteur na système ya yaka to vana na mami mais to kamo to moni photo vraiment ya mariage yo na maman na biso bena mais en tout cas et sali biso et ça me na est-ce que ko kolobela biso si photo o please me rampe ko ko yibisa biso batebele bakamisa ke ngana na système ya to vana no ngana bala na église na bala na famille na bala na église mutapambolanga eza pasteur Soni Kafuta donc o lelo benga i collabo mutuna na benga ngeta za collabo OK merci mais abalisanga fête salama na salle na restaurant Inzia na Gombe mais église ezaki na armée de l'Éternel en tout cas na bala officiellement lelo ça fait plus de 16 ans na marié na bala na pesa mbongo na famille na pesa mbongo na église na bala na nyonso tout ouais pe lisusu to moni susu photo mususu awa ndeko so en tout cas tola na un peu parcours ya mosali ya Nzambe parce que sengeli ete toyebaka bango bawiti wapi pe esika nini bango bakomi tomoni a susu na Congo Brazzaville na pasteur moko awa mais okendaki kosala nini pe musala na wezaki nini na kati awa eza na 2006 Moussa na uti Londres na kosala premier Moussa na salaki na Brazzaville na foire à Brazzaville o to bengi yango opération second touché na ile côté à Brazzaville na organiser na foire à Brazzaville na pasteur Oyo Désiré Basenga za représentant ya armée des ténèbres Brazzaville mais il par exemple comment muta solo ka pas simba bakisi na watu ah mais parce que bango nyoso tout baka batimba bakisi bango na so simbi kisi to kabwana bon à part ça pasteur avant tout to continuer na ba photo bandeko eto solo limpe ma solo il y a événement Oyo avec pasteur Yoko Jean-Pierre ouais c'est Jean-Pierre donc on a Paris alors maintenant au maintenant ko biso événement ezan ngene
bande ko bolanda hôpital un peu pasteur Salomon na apôtre Yoko donc basali moi événement moko na bi pe un peu ko expliquer biso les causes la nini pe ezaka ezali église Lisibana Bomoi na des riz cosmonautes na Paris choisi les rois na kozala kuna dimanche le 26 juin na kozala kuna mardi et après le 26 juin na kozala kuna mardi donc mardi le 28 na kozala kuna le 29 na zui avion na zongi Manchester le 30 na zongi susuno Paris donc analali ka mukolo na Manchester pour na rendez-vous moko jeudi na zui avion na zongi na tei vendredi na sisi dimanche mardi na zui avion na zongi alors et aux ala normalement événement moko mona moni aux événement nini parce que mona teto tchia mokaka séminaire Serati ce jour les chrétiens ont choisi Barnabas ont refusé Jésus-Christ ba Christo ba poni na bon Barnabas ba boyi Yesu en tout cas na l'église belé lelo ba pona Barnabas c'est là ou a violaka ou a bomaka pasteur na bango a viola ba mama nyos a viola ba ta chorale a viola ba na mike mais ba on ba lingi mais ba boyi na bango Yesu na l'église belé mais parce que le lobby on a dit pas makasi mais kasi to moni awa na nini oyo ba beni yango nini ensemble ya ba pasteur ba sangana ki awa tout ça pas mais tout le monde yo kuna na kati ça parce mais comment bato wana so maps na groupe na ino so ba bébé spirituel faut ba yana na délivrer bango na yamisa bango Yesu na pesa bango baptême bazali ba choriste na kini bon ba komi ba so avion ba yawa ba kutana na lola ba kutana na njeluma yamba les ba kiti na Londres ba passer ce sont de faux pasteurs de faux apôtres maps ça so botsaka ba sia bat na église bato ba yebi yango mais pas ça nombre na bango nyoso bazali wana ebele wana donc di moins yone mutozali penza na topo nzambe ya lobela pe nzambe ya talisaka na ko ça te emenzubila zo bimana basa batosa ki ndumba to et tout ce sont des démoniaques bala mikila milainde balongola ba couper au monde ce sont des sorciers mais pas ça mais pas quand même les quand même mais et puis ba collabo ba travailler na ambassade ya mboka oyo ya Congo na mboka oyo na Kabila bango tuna ba sakano sa ba kosi wana ba sorcier bangamba na roza na groupe wana te donc yebsanga Yesu les razaki na mokili azali na groupe ya ba pharisiens na ba sadducéens non parce que que malem est-ce que batouane est-ce que ba solista ki yo bien commando ba solista na boya maps to solo la ne maps a soutenanga tia même bon tuna ekanga maps na lia mbo OK pour ngala mu konzina bango et des fois après ça peut dire mais donc tant ba solista ki yo mais olinya igaro tena boya mais so après simbo na kozwa pour ça c'est pas un péché bon awa kasi na Manchester awa emokondi ya parcours na bimeza parce que bon na yebite na talaka ngana za suna niveau Manchester te bimisa na niveau Manchester là trop petit OK bimisa na niveau ba to Manchester ba do sala ba ministère ya Simandako ngana na ministère le proverbe 30 na Honolulu na Washington na Canada na balandanga na za niveau mo bango ba ba ko mané tinanga na za niveau na bango te bo bimisa na maso na bango en tout cas bon comme ça tous on la dossier na biso oyo ya nini ya l'ensemble yo lingi makambo passer apôtre Yoko mais oui mais parce que nation ba ki danger ni nazo pas bien bon problème exacté ba ndeko merci pasteur Ayuti Kotal Sabiso makamonyo surtout oyo bino moko boloba ki était tout na ye alors pasteur to zonga to moni ba photo awa to moni pe lisusu awa na éviter soki wapi pasteur azali côté ya oyo ezali premier évangélisation na sala liboso ndako na biso na Masina le na bongwami voilà première fois na bima libanda na sala musala nzambe batu ba ya ebele awa bakunda système ba oyemba soki kunda système to oyemba te Cindy Leker na Jean René Baleketa batu bazabo ya oyemba Cindy Leker Cindy wa koma moi si akofi makamo akofi donc liboso wana oyemba liboso na c'est pas là parce que mais oh le Bernard biso mais kasi oh yebi kezali ba découverte quand même andeko ba yeba Cindy ebandaki le ozwaka ene ala mona quartier na biso mona Masina ala wa travailler na l'église to lia nesika moko to mela nesika moko to sala ba vidéo ebele sika moko mena oluka ba vidéo yango parce qu'à l'époque to za bomba te aza vraiment mona yango moni tango akomi ko yembe pa kofi na kinana Jaguar poisson na l'église
Ok, na Jaguar pour raison. Donc, Jaguar, on peut ça qui est poison en église. Ouais. Pour na pese Kofi a eu na so lingi sindia zo en église, il y a na Jaguar. Na somba Jaguar awa, notamment à l'époque, on est en 2007. Jaguar a coûté 4 000. Na sombia on a tient on a maille, na dédouana ngo. Et comme il a valeur na Kinshasa, il y a 35 000 $. Na kenda na ngo na pesa Kofi pour sindia zo en église. Mais Kofi a zoa qui a ngopé. Ah ouais, besoin. Mais c'est bon, mais parce que ça qui est une. Aïe que Ngubu, aïe que na ko somba ngote mele na somba. Yango et ça palpite. Yango na passé la clip moko boa tchaka tout ça. Mais quand c'est bon oye mo Cindy le cœur pourquoi lui même kozonga te na musala nzambe. Te mais Cindy a comment tchora comment olia mission ya batu na patron na bala ba sorcière. Bala ndo. Mais pas ça yo toujours quand batu ka bando ko. Mais côté la musique oyo ba sphère ya mipengi kombo shetani ezali satan na choix. Mais tout n'a pas tout pas ya quartier la te bazo témoigner ndenge ba pesa bango ki situ et tout wanko via soki lekisi mutu te na répétition petit yo na pesité na pesité apesi mbongo te ni te mutu na lekisité poti album na oti nzembo album ya wanko via Folex no bono tata no be ndeko na en tout cas c'est un sorcier. Donc si lui c'est à l'église tout ça parce que Jésus est là. Mais na ko ça point. Bandeko bino moko boza kolanda ba révélation oyo proverbe 30 azali ko pese la biso. Alors passer à tout moni photo oyo to moni yo na Sonic Afuta oyo lelo za robenga e collabo. Alors to éviter a ozaki ndenge ni bandeko do botala ni photo ngo no wesa ngo muneni bandeko batala. Oyo za na Senwe. Na base à Senwe na Uchipoto na memi quelques sonorisations. Pasteur azo présenté na à l'époque na zaï représenté na Londres. Donc wana pasteur azaki na bazaki na azaki nanu qui collaborer wana zo travailler bien toujours collaborer na bien mais sonorisation yolobi awa na même qui contribuer na ki pour na za partenaire na soutenir ba pasteur rebelle na le seul pasteur à Lomwa Poto akenda pesa 5 000 $ na ba pasteur na IMK Kabola mais il ça désordre pas ba pasteur ba bunda et au moins la vidéo na nulle part parce que Bible lui au liboko à gauche et PC à droite ça nini et donc mon tête en tout cas donc autant on fait si ba instrument na yo tout ça va nini ouais à présenter là pour batebele ba yebina a lui passer na biso ya Angleterre yo ayaki tala yaki na biloko tout na même pe bon enveloppe na ngala nso à présenter pour batebele ba tout monde a même photo ye na Sony tout le monde la vidéo même ezali nazo senga vidéo là ezali bon à part ça tout le monde ya wa olati ba sapa wa tout soki ba mposo soki ba nini ya wa ozoti na éviter o ezaki wa awa na ki côté na Kasavu na vidéo kuti na senga ka pasteur wana te na salaka 1 mois na terre kuna na Tongo le na kindenge ile kai magito en tout cas bon tout le monde peut sous photo oyo mituka mimaki na lisasa oyo ezaba mituka na mema na chantier na ba botola on va na botola Kabila botola Kabila les pères ou bien le fils botola bilo na zotona mais sur botola que pour parce qu'il y a aux politiciens on a besoin de travailler na ba mais parce que bah c'est qui au travail na ba bah c'est qui na travail na cadre ni na comme agent na bango basé belé ba travailler na ba en tout cas problème ça té tout le monde a pas ça avant il y a photo tout le monde a déjà oh ils a photo na kanga bwana na beti ba Yamamoto il était tout à Yamamoto Dieu fort 2 jours avant de partir voilà allez tout le monde tango les photos oh ils a ba première photo na na poto na komi poto yango donc première photo donc moko ba première photo na en tout cas mais tout le monde peut sous awa donc sous za côté te awa nazoko eza premier anniversaire ya koko nanga moi nanga liboso abota moi na ye yo féliciter oyo mama moi le féliciter za kombo ya mama ya moi nanga liboso moi sa vie nanga métis o to sala dernière aventure to sala enlèvement nga King Kester na Titi de Valo to wolela moi si wana na moi na pai alors agi métis moi na pai nga bala ba parisien ba débarquer to kitsa King Kester to kaba moi si mokola libala to kena mais so souvent nini wana pisolo na bota na ye nzambe benga ya kufa mais
moi na kuko na ngati kala bon api surtout ça au monde awa staff oyo na oyo mukona ino bala mama bena na coutumière ya en tout cas oyo photo ya Jaguar na parking ya oyo zomona oyo grand donc Jaguar oyo memela ki confia mo ya sini ba vidéo na mo donc mende confia suta mo boya azo amote ba musique suka rapi suka tikala kuna na garage le tikala na kati ya résidence wana le baboto la monde bateka na car na biloko tozali na kati kana bilamba na ngeza ikuneke ba forme mystique en tout cas bon pasteur na invité maintenant to zo connaît toujours na masolo na biso parce que ndenge to lobaki awake yo donc vendre na batute obeba na batubele mais to moni pe susu awa bandeko disque oyo na sibilimo bolanda ki DVD oyo fwa kumputu mais pasteur DVD oyo penza et salaki bandeko pena pasi makasi ozwaki ba artère ya malamu o travail ki na bango kasi musala na mona kati zaki pena malamu te alors na éviter essayer de koloba nini film wala essayer de ba bongisa mo bien ezali film ezali déjà na YouTube babeta na YouTube na ezali et so ba na posa nango eza 2h30 minutes ba senga ba ozwa film faut qu'on peut mais idée ni les qui opon pour na sala ni parce que jusque là na peut le bela noté idée ni les qui au sala émission na au sala théâtre faut qu'on peut ça théâtre ezali film éducatif voilà film éducatif ouais dans Matthieu 24:14 balobi cette bonne nouvelle sera prêchée partout après viendra la fin donc to komi na ngonga oyo futo te asango malamu ba tout ba ba sango malamu alors ngai lokola na zwaki bakal eza na ba place musu balinga na te yake na kotia libabu batie bakal yango moinga na teya na film OK na fois kumputu na critiquer société na critiquer société parce que eza na bana mususu mère na zobela na lobi otindele mbongo te pour maman za moi sa papa ye façon melamba ak des conseils na film fois kumputu na critiquer société vous avez un poto puis na rendre hommage na bana ya ba combattant parce que so ba combattant ba télémaraté oui bi combien de ba musiciens ba baby si ba vie abattoir ba bomisi bana batu ba bomisi mabala batu mais ba combattant lelo ba yiko tia kimia musique ebeta rasouté ba responsable ba zone ya bandao donc fois comme pour tozali film moko éducatif et ali film moko zo beta ba réalité à poto pesa film moko muto ça la plus de 20 ans en poto au sepela nango parce que ça vraiment côté à bato mais alors maintenant bato maintenant à part na YouTube ce qui bato bani ko zo maintenant ba DVD ba zo lango ba bengi na numéro na nga na kotindela bango nga moko producteur nga moko réalisateur nga moko acteur nga moko nyonso alors est-ce que otindela bango for free ou bien te ezote kama na 5 livres donc ezote kama na 5 livres ndeko nyonso to azana besoin ya Rolanda film oyo fois kumputu donc au Bengi proverbe 30 ba numéro na yo eza na C donc eza déjà na C au zongo wana comme ça passer à routine de la yo ezali ko teka mabongo na 5 livres alors pour na bato bazana Europe mususu bango ba oteka na combien na côté Europe eza na 10 euros eza na 10 euros na côté Europe na mbongo oyo ozo sombango la moitié mbongo ezo ke na babola na l'église na na oyo bazanga place kolala et bon bandeko ya États-Unis Canada parce que kuna donc bango ba convertir en cas 5 euros 5 euros non 10 euros ba on ba convertir 5 livres 10 euros ba convertir en mbongo na bango batindi na otindi en tout cas penza merci beaucoup donc na sina bandeko film na biso yango yo fois kumputu penza eza pena kolobela makambo ya malamu pena bandeko en tout cas o to ozana posa nango à contacter Proverbe 30 ou soit na Birmingham bo sanate ko contacter ABTV pe la rosunga bino ne ni bokozwa film oyo ya Fwaku Mputu potolanda Proverbe 30 awa komani susu acteur toujours ndenge bino bolobaki partir azo pesa biso confusion ya makasi mais awa atei biso na nzela ya film mais parce que normalement ils allaient mousser ouais pasteur Yesu Christ a na cinéma so que na cinéma autant la Jésus ba star tout ba Michael Jackson ba Tomine ba na cinéma même papa ba Kester avant ba kufa ba sala ba film mais pasteur na sala film déjà mais na sala film ba on fa donc yo za mutali bozo na la premier pasteur na sala film na za aigle na mona musika donc hôtel ce qu'on a ninga film ouais ngana mona nanga parce que to tourner ngana mona nanga liboso en tout cas to ke to sala film ngana en tout cas et na film wana mwana abotolinga mwasi na ke kotala ye na kini po azuba plan nanga abengani nga vous comprenez donc ça film mobimba donc na pesi idéologie mobimba pas moi en tout cas vraiment merci beaucoup to itiko sola bomona ye mogo proverbe 30
Alors proverbe na ebité liloba nini o liko bakisa na bandeko oyo bazali kolanda yo par rapport ya masolo to dit ko solo la bongo na ndenge ya kotea na tela film to fwa komputu maloba no ezali nini maloba nanga abe TV na bato bazolanda biso ezali ke soki mutu aza na don ya osala théâtre aza na don ya kotea ya osala film akontakte biso pour prochain film ezali sango ya mabala commission ola donc sango ya mabala commission tozo critiquer ba mabala ebele ya ba Facebook ba mabala ebele ya commission oyo omonaki photo ya bato oluli nde photo bizali ya mutu wana oyebite oyememie na poto akoma kosala bato ebele bakufi bamosusu bakoti baboloko likolo akeno bala mwasi ya commission mwasi ya commission eza biblique na bible baza kobala basi na commission mais basi wana bazalaki spirituel na lelo oyo soko olingi kobala mwasi mpo na elongi na ye omonaki ye photo oyebi lelo basi ebele bayaki kitoko na Facebook mais kutana nde na pembeni dernièrement tozalaki na pasteur Eric Mara Chantal mwasi nazobetela biso abi avivaki mwasi moko aye libala mobali bakutana na Facebook mais mobali le amoni bo alingi ete na Manchester tokutana na bato bengisi mwasi basilana na aéroport imagine toi au sali ba économie bakamutu mwasi akomika na aéroport bosilani deux fois bandela so ba démarche yango moni mosala na biso ba pasteur za ko éduquer alors fois komputu deuxième ezali troisième ezali mais tokokende nanu na sango bon etolobela nanu sango mabala commission parce que bandeko moni eza pena titre moko ya malamu pena film moko pe ya malamu sango ya mabala commission pasteur idée wana ewiti wapi parce que olandaki kaka nzembo ya kester ayemba sango mabala commission yango yo olobi bon tika lokolo lela kester ndeko na yo donc tika pe kana sa eloko moko bon ou bien otali vie sociale bamakambo oyo bamabala commission eza komemela bato idée eza ndenge nini omoni un pasteur aza lokola poète ngai esika nyonso nakomaka eteana sanga mabala commission ça n'a rien à voir na nzembo ya kester sanga mabala commission ezali bacoup de fil nazwaka na ministère na ngai moko mosusu nalali mwasi moko abenga bi pasteur naza na mokanda te nakota libali pa mobali moko aza bakunanga te nalingaki te chaque fois soki tokomi 19h esalangaki mviamvita mpo nayebi ke nakoelana na place moko pasta moko mosusu kutu naokaka mposa na tiembeli mais soki nazobondela mpo nanga nazwa mokanda soki nazwi mokanda na 19h na 20h na longwe na ndako wana sango mabala commission ezali bato babengaka ngai kolela ndenge basi bazonyokola bango abengisaki mwasi ke abala ye amemai na poto e mwasi akoma konyokola ye sango mabala commission ezali masolo tozomona basi bazwa kolela mobali azoboya kopesa mokanda me babotine bana toza bapasteur oyebi yango naza le seul naza moko ya parmi baoyo bayambaka bapele ya monde entier bato bazolela yango inspiré nga so na bina banote ya moko na téléphone bayoka te nasala film peut-être bato mosusu bakose retrouver toteya comment kozwa mwasi comment kovivre na mwasi mosusu bazosambela na butu bavanda na mobali nzambe saa nyonso mobali oyo akufa natikala veuve comme ça nazwa mobali mosusu mwasi na mobali baza ndako moko mwasi asalaka ayebi kocontribue te na ndako ayebi nde bafutaka ndako te ayebi nde bafuta te oyo aye mbongo atinda na Kinshasa na ndako baa na courant te bakobunda na western po mwasi mobali ayokuta mwasi azotinda mbongo na western puis mbongo combien $1000 entre temps na ndako courant 5 euros eza te babanda kobunda nga na monango yango etindi nga mpona stopper bacrime mpona stopper bato bakufa dernièrement na Londres toyoki mobali atie mwasi bambeli toyoka mpe basi babomisi mibali mpona nini parce que ayaki lelo mpona nini basi baboyi mibali babali mibali ya théâtre lere abali mobali ya théâtre mobali wana osalele théâtre na ndako aye azwi mokanda akimi mwasi wana akobala mwasi na ye ya bomwana ye na poto alo biloko wana soki biso bapasteur tokoti te soki biso bapasteur toédike te tokunda bato ebele voilà
En tout cas, bandeko nazasi pena bomoni ke un bon pasteur ya boyende sengeli ke to megempe kolanda ba pasteur oyo bazali pena na ba idéologie moko ya malampo idée oyo lobi effectivement mabala eza na problème mabala ebele eza na problème tozonga likamo mwasi wana ya lobi ki abala mobali ya guna ete oyo ye akoloba ki asa ya guna ye est-ce que mobali wana ye mwasi wana za guna ye Abe TV ezali erreur bandeko baotala biso na kabola bala boni na 2h du matin mwasi na mobali zo ya lui pasteur mwasi na ngam na bale na meme na poto mais alataka 4 jogging avant là vraiment 4 mosusu abengi ngai soki nazo posta nzamba pininga mwasi nga na bala soki tokomi na hiver soki napesi mbongo te ou bien nasombi mutuka natiki na famille na bango te tokaboli ba chambre mwasi oyo ya bala chaque hiver tarif emataka mais c'est pas possible eza sango na bala commission bato bazo souffrir mibali bazo souffrir basi pe bazo souffrir mwasi mosusu abenga bi pasteur oyo anga mobali solo amapeka alingo sokola te atia nga mal à l'aise alingo brosser minuté soka wuti mosala alinga kosokola te ngapa olala na mbetu na ngate eza sama olala comme ça mwasi wana zo souffrir mwasi aza malamu azo semoka ko no sokola po wuti mosala po solo ya base asesamba eza bien te solo motoki même ya yo moko eza bien te c'est bon mwasi wana sali mabe mabali na ba problème sango mabala commission mais passer oyebi ke bino boza pena komona makambo na mabali ba téléphone boza kozwa ya ndenge na ndenge tozomona makambo me foti ezali pe ya bato ngande na aboye na umeli na poto na garçon poto na ko bala mwasi na Facebook te yo déjà aussi des obala déjà te nazo lo bate ke na sina bala nazo ba soki ezaki na sala choix na Facebook okuta basi ya ndenge na ndenge ya kitoko donc tout est bon mais tout n'est pas utile voilà c'est-à-dire pourquoi les lots bato bazo ke nous ba piège net ko ke na mwasi na Facebook baza envoûté mais oyebi ke mingi le pe babala pe na Facebook pe babala pe vana pas donc on a chaque chose donc ezaki exception pas la solo kutana na mwasi whatever na bar na cinéma na école na classe oyebi l'endroit le plus dangereux okutana na mwasi c'est l'église basi mingi bokutana na église ba pasteur ba mo ba bima bima na ba ona ya mona oningo bala mwasi pasteur azoboya abima na eti donc le roi yomo lo bien autant que pasteur biso to confirmer ngo parce que donc yomo lo ko na donc eza lo ko na ngalo so ka ebisio ke na na ngolo azobela ko ya vana na sama limela yi place à mabe a ko bala yebisa nga bana basi nyonso tio ba koli koli na église ba ko bi dévierger par bana ba kina ba balte bana wana bazo soara mibali kaka na chorale so aza na chorale chef a chorale a pupola ba moto so aza na protocole chef chargé à protocole a pupola ba moto so azali so na pasteur yemoko a chapeauter bango na kati église ba pasteur bazo bien na ba maman na bana au nom de Jésus nanko bazo sala même inceste basi muso akolo mo église te soni po pasteur abima na mwa na ye na mona na liboso na mwana na mibale ba ya olele pa na bisoti so pasteur sa bima na yo abima na bana no mibale asala inceste ba maman na bana ba viva na soni po basala bongo mais pas ça l'église on a bino boye bien boye l'église watilo ezape ko exister na ngoba mais bango moko batu oyo bakenda kuna bazolo batesi ko yo linga na lo banabi mutu mabe ngana zo suka ka oyebisa bino ke nous avons des loups dans la bergerie parce que il faut plutôt qu'on dénoncer mais na sala kango mais pourquoi ba collègue de Msubali ko sala monter mais parce que bazan esprit en zamete et puis na nga moko te lelo oyo na ba téléphone na ba internet ba pasteur a solo ba bimi surtout bana na nzambe bakeba un certain pasteur ayeso na kufaki na sekwaki na kutaki na nzambe yoka bible ezoloba miracle eza solo mais bokeba na Matthieu 7 banda na 21 ti na se nzambe azobenga na bato bayo kumisa miracle vrai miracle ezali muto azotambola na bana nzambe
so vous avez so nazali malade na be yo bando botamati lelo okuta nani Lazare. C'est Lazare c'est quoi? Et ça ça lelo. Alors so pour la nuit lelo zo comme ça miracle. Bible zo ba Satan a koya ko sala ba miracle pour na ko séduire même ba oyo baza ba ponami. Nga lelo so bando yebisanga ke na sala ba miracle. Vous êtes très suspect. Miracle wana zo sala yo. Mais pasteur to zo un peu moi si mamoké Mama wana na bosani kombo na ye mama moko lobaki ke ye sengelaka ya batikela ye aprier a rosengu sa mari misamo to mona ki pesa la makite mama effectivement sur les ali pela ke nzambe mutatinda ki yoke o sebisa mbele il fallait ka opportunité mona na osala bon na ebité opportunité na ndenge zo makite selon ye lo yo esika no koreko lobani est-ce que ndeko na biso koreko bika soki mama na sambela ki soko mama na rosengu sa mari misamo point. Bon, le bagage c'est que c'est pour donc comme ça. So il nzamba azali na posa au sexe à muta au sexe à lemoloto à sexe à maini samuta. Mama wana zana ba démon, mama wana baza bato ba mimi kindoki na nzambe malamu. Abanda ko yiba bato ba bijou na poto na Londres et peu partout. Et a tombokela a dit na bala. Bon yebi sa mama wana la Bible. Jésus la renoko ko sexe ça Lazare. Akuna o sexele bazo lileta akuna o sexele ba kundayi voilà Lazare si ba kundayi 4 jours lelo ba soda bazate akene na cimetière akene sexe sa muto akufaki soka za solo puis ale kana te ba senga pardon c'est une sorcière Lazare ba sebisa ye asi ba kundayi 4 jours akoma ekuto opola assez quoi soki za mana posa o sexe sa muto quand il y a matin tu empêché c'est là bako kundaye les bato bazate kende ko sebisa mutu na bato baloba makambo na ba journaliste wa tu ba ma yelete yango ba komisa maman na c'est une sorcière azana misala mabe aluka nzambe. Mais parce que Aza a peine à poto pour n'était yo kaso lukaye tout ça on a luké pour on délivrer le roi Azana misala. C'est mais toi dans la poto soki yo ko luka mutu na ndako na ye za infraction ye funde fois soka yebe na ba problème fois luka basai na nzambe. Alors pourquoi pas attaque obenga yo sunga na sunge na nini obengi yo sunga c'est na ko sungete na sungete puisque azonga na Bible na komona que Lazare yeso alenda ko lukaye basi bakunda ye soki azali na posa kosekisa mutu soki bapekisaki jour wana avant zo avion alingaki le lendemain po bato bazalaki te na cimetière. Ouais, po parce que to solanga na yo pi na téléphone lobaka na biso abe mutu mo akosekwa te mokola pe na sala pe émission na ba mutu akosekwa te. Mais parce que yebi ke senge don nzambe na osali pana yo donc parce que yebi ke donc ma lo to zolo bala biso ezo salem. Bon alors maintenant to éviter pasteur c'était sikoyo futur Kofi Olomide azolanda destin vie na ye. Les Kester akufaki. Papa Wemba baboya ki matanga. Papa Wemba leli Kester asaleli nzemu. Ironie du sort, Papa Wemba leli akufi ba leli na nzemu wa Kester. Les Papa Wemba akufi baboyi Kofi akene matanga. Kofi pe akoti na studio maga yembi fonzembo palati bilamba ngwanzu. C'est-à-dire nzembo ya yembeli Papa Wemba yango ba kolela edo les prochains en liste ça va encore. Et là na romobanga le banque n'a passé en tout cas wana dossier wana vidéo bandeko tozotala yango mpeto kanga date ya vidéo oyo comme ça proverbe 30 desika to kanga na maboko mena ezali na vidéo oyo penda soka za mosala nzamba solo tokotala yango pena na vidéo passé moto mususu ala la liste ya bato fuba kufa eza Patrice Kimuyibi na kindokile kito Patrice ndeko wera abomisi bato ebele ye soka sengi pardon te panzamba akufa kala minde. Et puis wera à l'équipe Patrice na muté malamu. Oh so you Patrice so wera mutazali pasteur mais Patrice abongama. Et so yebite ke batu tout bazali na mikaka tano na nzoto ba crème poto benga. Ouais ba kokota na église te. Tanga Jean 9 batuni Yesu babi mutu oyo amokaka tani nani asalaki masumu Yesu alobi ni ye ni ba famille na ye me pongo ngolu na nzambe sani ekokisama Patrice abotama bongo na asalaki masumu des fois olelo azali pede ndenge azana po mama na ngeno yiba bilanga na masango na nzela ba Congo. Oh ouais des fois asalaki lisumu te abotama ndenge wana po mama na ngeno yiba lera yibi masango na ba manyoko bato mwana botami. Donc les sous nyonso to ezaka par rapport à bakoko no banoko no bandeko na yo. Ah mais kasi des fois lobaki ke oyo amoni ke
nga soki dans un nini atina ser na ye on va plan terme de fois rapide yo moni ndela comment ça na pese conseil à ça la vidéo de ça sonne et puis à Lukanzambe pour lui faire Kabila zaki chauffeur na ya ki la chauffeur na ya chauffeur à des femmes mutaza bete la des femmes masolo des femmes bete masolo Congo avec la Kabila mais lelo aza bongo po mama da kino yiba manyoko na ba Congo so na lobi so monoko na ngeto ko monoko na banya peut-être va découvrir au Holanda vraiment avec proverbe 30 toujours ma solo ici la l'indité et puis pena pasteur merci beaucoup ndenge to ti pena Holanda yo mais en tout cas na évité na 5 déjà moi donc moi loba par rapport il y a to solo qui faut qu'on pour tout peut te dire sur solo la sango ya mabala la commission penza o 8e pe ko talisa biso sorry o talisa biso na ngo pena makasi na évité loba nini sikoyo oyo ko pesa na ba sali ya Nzambe o bazali ko na ni na ebisa bana na Nzambe que tu ya à l'église pour la miracle tu ya à l'église pour na mukanda bana kozwate tu ya à l'église pour na bokonzi na likolo bon lukana na bokonzi na likolo le reste vous sera donné lukana no nini bokonzi na likolo o etali osa nini ekopesa melayo. Ceux qui vont retrouver nationalité, vont retrouver ban, vont retrouver la voiture, bon ou bien on beaucoup de l'écoloté, aux touristes, aux autres qui s'attendent au pama, et aussi qu'à moto, au les la paix moutoya au longolayo. En tout cas, maman Lili, to pesi ombo te mingi pe Jobakis, na bosa interrompé ça bongo Didier Mananga pe na mwasi na ye mama na biso to pesi ope na bambote mingi na bosa nte Tania Smith alors bandeko e bazolanda yo le proverbe 30 ko pesa mote na bandeko o baza ko sunga yo na misala ya mpolo po ekene malamu na pesi Nzambe merci na bato nyonso basipotanga surtout na moto nyonso o azela ka Sentinelle TV alandaka nyonso na pesi Nzambe merci mais likambo ya Congo na lobai Kabila fois kende mais futo yeba entre Rwanda na Tshisekedi nani azo travailler na Kabila pour la carte na bango mibale mo baza traître bato bakanisa kazali muto aussi ko la Congo bakanisa azo travailler na Congo bazali agent ya Kabila. En tout cas merci pena na lasi mikoleko ya to so la bona proverbe 30 makambo o ebene tali politique pour wana to ko zalempe mopanzi na makambo o etali Biblia to makambo etali nkolo Yesu. Donc sur la pena makambo ya politique pena mekampe ko expliquer biso mingi qu'est-ce qui se passe na mboka na biso Congo. Kasi merci na bino bandeko. Tokolanda pe lisusu mingi émission ABTV ya kosala na ser na biso o biso na tout oyebaka na kombo ya Garua. Oyo nzembo tolandaka Garua o mama Garua toko solola na ye parce que azali bongo awa na kati ya Birmingham toko solola na ye azali sister na biso mpe ayebisa biso ma solo ya musique ndenge nini asalaka musique wana pe ndenge nini asalaka ba clip wana to soya mikolo ya opesa na ngai mbote en tout cas na opesa na te na opesa mbote sister na biso Zena Mengi Garua Pasteur Salomon yeyo a pesio penza ba mbote makasi alors soki ya kolinga akoyipe ko jouer na sama mabala commission vraiment to sengi na yo penza o sa biso ko jouer na kati ya sango ya mabala commission na bosanité douce label yo pe to bengisi yo bongo na Tania Smith boya na kati ya sango ya mabala commission ezali pena film moko ya kitoko oyo proverbe 30 yemoko asimbi pe alani na ngongwi pena pasteur merci beaucoup na nasi to kuta na susu avec plaisir chaque fois oya répondre ngai ça nga bien en tout cas nzama pambola moti na bana Birmingham en tout cas merci.